que komona yo esalinga kubanga mabe mido zwana sisi na moni sisi makolo ngulu nazoyeba te eza nini biso presque bato ma biso bitaka panza alala ki to bitana nazoya pena yo bitana lali nzambe na moto wana yebiso na sisi général parce que dans ma plateau matali papa na makolo te sadi lo monde na respecter mibe kwa nzamba pesinga na butu be kwa nzambe mata plateau sans lipapa oka polo to ana centenaire ya basi ya kimbangiste bamba kota kilsi makolo ngulu yupo eno te nazaki kimbangiste te ngane nzambe ni mutare lenga ngo lelo ga emiso ya tarif lelo le ka sans lipapa nga retard na longwe pa ba réseau na oya et pas maman kalunga et pas maman kalunga déplacement moi no kuluna pena elali pena donc les la moni pena elali bo ke répéter au temps sous façon yo lingo travailler na ba o bazo kuti bangwana ezati ko so maman kalunga no ibo pesa répétition te maman kalunga te na lobi ne batu na kuta ki po souvent maman kalunga ya mutaze mkoloko mais abano répéter te abano ne peut répéter te. Il y a un rapport, non, maman de 6 répétitions, c'est bon. Il y a trop de voyages. Mais la répétition, il y en a été. Au sens où vous travaillez, vous avez c'est grâce à ça, mais il y a un groupe qui sont des antés, ceux qui ont été appelés, ils ont une année là. Les stars, 5 ans autour du 6e année. Bien. Ça, on va général pas. Natango bakoko babisu bazalaka na serre. Emergence One TV atu elinga bandeko. Boyoka pe bo ressentir. Ba voix mo bimi balé, hein? Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awa, et pas un de mido. Awa, bon, on a solo ya papa Hervé. Bon, on a tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bon, ils samisa, ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Merci beaucoup, fidèles internautes. Nous sommes tellement heureux, tellement contents de vous savoir si nombreux devant vos écrans, vos smartphones, en train de nous suivre. Nous, c'est Emergence One Télévision, la chaîne qui vous donne les informations en temps réel chez nous, Tigrabino, qui dit bah, Ata Mokiete, je suis Tariq Ngango, le richissime journaliste en Zambie. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste et comédien tellement talentueux. À ça, là, bah, plaisir, il y a 3 CP, il y a grave. Aujourd'hui, je suis avec lui, Tobé Talisolo, il y a carrière, il y a parcours, il y a projet, par rapport à la carrière. Et là, je dis un grand merci à tous les abonnés à Emergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde. Je dis également un grand merci à tous les conforts et puis concerts où tout ça, on a un boulot. Là, je pense directement à mon ami Gouv le Gaulois, le gouverneur de tous les Gaulois, ainsi qu'à Madeira. Hein? Plein de bonnes choses à vous. On est toujours ensemble. À mon vieux papi Sapo, chef de ville, quand le chef est là, la ville est calme. Maman Fanta Fofana, Naoli, la perle est rare. Et puis, Bibi chez Oumoso, encore une fois, joyeux anniversaire à toi. Si mon caméraman Mido est d'accord avec moi, à fond la caméra, comme ça, on a pu s'inviter dans Ngambote. Bonjour, Cissé. Ouais, bonjour, Tariq. Bonne santé. Santé, Pepele. Et puis, que comme yo, et ça, linga rubanga, mabe. Mido. Zwana sisi na moni sisi makolo ngulu nazoyeba te eza nini. Bon, biso presque bablo on a biso witara panzambe. Alala ki lobitan nazoki appel na yo
non lobi fona yamba on a yebisa ki c'est bon ozala et puis dans la li nzambe na buto on a yebisa non si c'est général ou c'est quoi donc tant on mata plateau on mata lipa pana makolote ça dit le monde na respecter mibe kwa nzamba pesinga na butu et on a na mati plateau sans lipapa mibe kwa nzambe on mata plateau sans lipapa oui oka polo to ana centenaire ya basi ya kimbangiste bamba kota kilisi makolo ngulu yopo eno te naza kimbangiste te ngane nzambe ni mutara révéler ngo lelo ga émission ya tarif lelo les gars sans lipapa na makolo sans lipapa oui. Voilà, fidèles internautes, je vous disais, il s'appelle Cissé, il évolue au sein du groupe Les Stars d'Égérie. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, vraiment, tout est solo. Cissé, parcours dans le monde du théâtre, si ça bandi théâtre, comment, si ça s'est retrouvé par Les Stars d'Égérie, comment, un bref parcours par rapport à ça. Ouais, parcours, on a vraiment moi moulaï, mais na moulaï na batande ce que ça, na batande moi mouké. Bon, en fait, les anines, ils comprennent que artistes sont longs et les anines. Ceux qui ont une place naza et simbati na n'est grâce. Tant que mon également maramone côté azagi et simbati asa ina lugi wenge de gabana côté qu'on a vraiment travaillé musana et si l'opé azarawana. Ce que ça peut n'est moko biso ba autant tout le monde les tant nazagi na on a parlé tant na outil parler vient na ko seigneur ba mbote be na personne depuis Canada pour accommoder en Canada. Na bambo tebele ya mutazo nga pe na parler abi yondo aboye pour na changer ti lope na changer na changer monnaie ndai ozwa place na wana changer bon yaka faut mo comme no artiste na ba se pe la force so ta mona ndepe na bani théâtre wana ti na yo banda ngwa yo théâtre za na ngote ke ona olula ka ngona bo mwana eza olula mo déjà sko mutu ne o aroyante nga zala ndete tant ce qu'on a yo kutana ye ndesiko ye yo pesa nasiko sentiment ya musala ngo ya théâtre ndesiko tant on a meki na mais boula on pesa la guitare ko tant to ça le premier film deuxième troisième ayo bomane groupe à Luanda tant que Luanda biso tout to mana biso ka ba ntelante la rap siko tant on a zu na komi na ntelante la mais na on a boma musala na ngaiti faut musala na ke liboso ne na yo koma pa na groupe wa Belorango mille fait paix à son âme donc lelo azasuna bisoté nzamba za mulimo na ona kimia ndena yo koma wana tana kombe wa Belorango o ya zaya bana njili o ya bana njili wana na sala wana 2 ans tana sali 2 ans toke matadi boye sponsor monge monani batu tokena na ba mo wela ba mbongo tamba uleli ba mbongo biso ba msusu to moye geno tema to ibata sika ba kipe biso nonte ba to moni yana mama na bango eza ba faire na bango to tikala ngai na ba to tikala ro 3 personnes na matadi ba on ba yi biso to tikena na matadi tant to tikena matadi na osala inani na sa inani na matadi na yo zo so kin tant na zo kin na oya na groupe Joël Barezo tant na longwe pas Joël Barezo donc et pas Barezo et ça là que nga sisi na longwa groupe na zaki nini na ota la qualité o nga nazali bana ko jouer ndete wana selo yo to selo bango Barezo pour ça ba baloba na ça na ces documentaires sur yo makasi ba bi kuna bana obeto ba o santi na ba 12 net nene go betana na groupe wana tinde bazalaki wana go bana na yemo président agina massa nanga ke massa ya bolo tia kasi on a lobita zaina massa nanga sko nes kama de président so za massa nanga nes yo sko acteur simple go betanga 12 mwana mwindo na mona mais oh mwana mwindo massa nanga ku ya dega ke ba bando jouer bangwana oh boy mona yo bana mona ngate bon to continue yo bana mona ngate oui ba Barezo depuis na kota ba réseau tine na longo na tsela za ata na pièce mongote et puis mi me ozala ba principal nga le temps na longo pa ba réseau na oya et pas mama Kalunga et pas mama Kalunga déplace na mona boulot na pena elali pena donc les amna moni pena elali nene nga elali bo ke répétition au temps susu façon yo zo lingo travailler na ba o bazo kuti bangwana ezati wana tikoso ba mama Kalunga bano ibo pesa répétition te mama Kalunga te na lobi ne batu na kuta ki po souvent mama ye mta de mukolo groupe ala ye mukolo groupe mais abano répéter te abano ne peut répétition te ya abano zora rapport ba bengi non maman te si répétition c'est bon il y a eu trop de voyages mais na répétition abano ya na été au sensi bo travailler batu bon mati ba seni boy mutaro peso maramne c'est grâce à pesa marambazati ce qu'on a mon rabia ils a pena place na te fona lwa place yo nga pena na relaxa keno qualité na nga na expérience na nga tant na longo wana na yo susu
théâtre étant aussi fort, mais cette fois-ci, ce qu'on a eu aux groupes, on a au paiement, et pas gérer Mationdo, place maintenant dans au paiement, place monter dans les paiement. On appelle lobby ou l'obapeka. Ceux qui ont les stars na commis na groupe nanga. Oui. Donc na les stars ou les stars na commis président Cissé général. Na za sous liquidité na za sous na dépend de sima. Lingi ba groupe abino so ba président. Oh mais ma be za teza musala na biso ta moni que na qualité musala na commis na place oyo et go kuma na ça la groupe. C'est normal. Tant le ngwe pas mama kalunga na yo ya et pas vie na météo. Et pas vie na météo na tourner la pièce moko na yo longwa na kata na longwe na vandaki na ngapena mwa tamulai na kepi Lubumbashi na sali 2 ans Lubumbashi na yo zonga Lubumbashi ndesco na ye directement les stars de Jéba kena otikanga ndenge ba kena otika musicien na maison mère et ça teste ndé ba kena otikanga na les stars de Jéri. Oh pour la fierté moi fierté moi ba ya na avenir bazalaka masana acoustique disa masila comme président dans une ville à Nova Léa comme président ndayo organisé ba bise za wana to kinelo ke kota les stars légende pina bakina wana pe ta la population ya bana yolo ba soutenanga pona kota les stars légende et puis ta na koti ba ya manga pe kitoko na bani pe musala na depuis 2015 til no 2021 na zaka na les stars légende mais na ba groupe nyonso na tangi wana na tikala osala des antés ceux qui ont belé na balon sala une année na longwe voilà les stars na yo sala 5 ans autour de 6e année yango na les stars légers ça bien hein général Pamba voilà général Cissé je suis tellement content de t'avoir sur mon plateau il y a Emergence One Télévision au petit parcours na yo un modèle na yo vraiment na habité bien sûr que Coco Seigneur mutaro jouer au banda théâtre mais tant pour nous tala ba théâtre kala banani ba peso elenga théâtre pe no tala geno na pena na sepela na VO na sepela na mero banani ba peso ko elenga théâtre bon bato akopesa nga elenga théâtre na mibali eza vie na ngai vie de loin vie Charlie vie de loin président vie de loin ba motebele ye pena mutapesa nga sentiment comme artiste donc temps on a parlé avant comme la idée wana na mona ye donc on a aussi senti que non à un jour on a pensé que on a joué la tonalité mais na joué na style na mais malheureusement ngaza na sympa ngaza sympa pour groupe na biso pe le groupe na biso to na biso bataya bato na biso na bato ba se maquiller raté donc na biso bating sur lingala té groupe na bino les français hein moi trop français to moi lingala moi ndamu to bakisi le roi olami biloko siko zumungu ote oze pilipili banini tout ça biso siko to jouer bon babi groupe na mne lingi français ba groupe français vraiment babi chaîne wana boleka wana presque ba groupe tout ka français ezaka ni bolanda na to landa mutu te za street balobi bino tout bolanda te zena na continuer selon ba investigation na ba information ba bino no tout bolanda mutu moko boinda pesa mno guwana atanga kombo babi presque ba groupe tout les kana CMB na CBS bolanda président Bobo mais wana kosi wana peno kosi so obige to landa Bobo kosi bosiko Caleb aussi pour mutaya na style à jouer ba artiste le ba mo jouer na style la française à Caleb na CBS te on va dire de manière générale te na te to lo wana mutaye na style ya ko jouer na français na monde à théâtre président Caleb. Donc biso tout toye wana tozolanda président Caleb. Donc les restes wana te kotanga na biso ba ko mozo tanga wana te bango te. Tamso lingo matse gas ke no yemta bana makamana yete. Ko mabino na président Bobo kana. Bon, nga c'est pelaka mingi soko ya minga na émission tout na makambo etali vi nanga etali les stars de Jéri. Keba lobi to mono be au coach les étoiles. Naza sûreté. Pena boulanga nanga ngo du groupe wana te. Mais à part les stars de Jéri 5 ans. À part les stars de Jéri na sala 5 ans. Donc groupe otangi wana kombo nazara na vision na ngote ke un jour na longo les stars na kinde wana. Nazara na vision na ngote. Abeza rêve abatu ya bata théâtre tout ya. Mais rêve bata théâtre tout ya les stars de Jéri. Mais oui. Boy bien ngote ke ba jeune talent nyonso le so ka longwe azo envier ka les stars de Jéri. Yo bien ngote.
Te kota yanga ba groupe te na bi les stars de Géry. Lelo les stars de Géry za le roi wenge musique à maison mère. Tant artiste moko aza quelque part na groupe moko boye. So ka longwe azo donc vision ezaka na que les stars de Géry. Ah si c'est ndé bino kuna bo vivande ah ya na ya kuna singa kuna pesa sute. Si c'est On a biso maramba solo Tariq. Na biso oui na biso maramba solo. Vision ya mais à la grâce. Na mito sera longo wenge de gabana. Oh ya les stars. Tiko lukela madera makambo. Tiko lukela grâce makambo. Na yeso maramba solo. Madera yebi makambo tout. Vision dans les stars de Géry. Ah longo wenge de gabana. Vision na dans les stars de Géry. Sinaka posa Kalebte. Les étoiles de Boboté. Les étoiles de Boboté. Les rénovés de Kikédité. Les rénovés de Kikédi. Hein? Yebi Kikédité. Nga yebi Bikedi obaliagas. Kikédi. Bikedi to Kikedi. Groupe Les Rénovés. Te nga yebi nga wenge de gabana na les stars de Géry. Les étoiles de Boboté. Président na mo da nani. Merci beaucoup. Si c'est vu que vous avez ma belle, n'habitez pas ma colongulu. Oh, mais nous aurons bien. N'habitez pas pour ma moyo et comment bangi ça. Tina yambi na plateau na ngabo ma colongulu. Zaba. Bon, ngana ko affirmer mais bad bot abiso. Bad bot abso na banda ku ba ebi kendo yebo za mambo moto. Za mambo ba kisi yo sakanate. Zapina kisi bonga ko za kisi. Nande yozo mwela nga pena sali. Ko yebisa nga ba kisa ko melate. Oh, inaza ba aspirine na ba nini. Kisi yoza na. Nga kisi nga tata nzambe mukili nga. Wana pena kisi nga pena numéro 00. Wana kisi nga nde yango wana nzambe ne kisi nga yi. Pour explication on a na elike émission na yo makolongo les anza mutapesi nga. Donc yé pena za kisi numéro 00 ngala na onde yango wana. Voilà, merci beaucoup Général Cissé. Également, je dis un grand merci à tous les kimbangistes, hein, les leza centenaires, hein, papa Kimbangu, 100 ans. Dans centenaire, bah kimbangiste n'a kamba, tu es bien micho kambeza royinda, présence il y a président Fachi Betuenza kuna, bah ministre bah te belé bah zakuna donc, et ça histoire à Moka, c'est pour la première fois une église noire qui a 100 ans. Donc, ce sont des choses à encourager. Je ne suis pas kimbangiste, mais tant que communicateur, mon pantisango, il faut que tombe là-bas, œuvre, voilà, valoriser les blocs parce que l'église est belle, tout le monde est bandit, 10 ans, tout, et panzani, va délaisser les bandaka, longwe, pasteur, longwa, pas, mais kimbangiste, et ça toujours, ils ont résisté. Vraiment, le général Cissé, déposant les groupes, il y a les stars de Géry. Pièce ni no joie yo moko za so fandi benobi pièce e pesanga makambo pièce vraiment na joie ngo bena ndesenga naza ba pièce bien na ça les stars de Géry on a joué principal et marquanga fort si le lopé marquanga toujours pe naza na ba bénéfice ba pièce wana na ndako lelo nga c'est général pour na koma ko footela na ndako eza les stars de Géry. Donc sans les stars de Géry tam susu na lingaza na ba capacité ya kofutela na nzela mususu ya kofutela ndako disons ya kofutela autant que ça peut moi na banzela mususu. Donc les stars de Géry pièce o makanga première pièce nanga ou na bana au jeune les stars de Géry ils a black and white. Donc noir et blanc. Noir et blanc. Ouais, noir et blanc na français, ils a noir et blanc en anglais, black ouais. Na joie pièce wana mais na principalité na accompagnant des principal pièce wana tout wana presque ba exil pechanga bazalaka basila bazalaka presque moi ba te belé oyo ba yebana bazala na bon ba bolingi be ko benga ba yebana ba cham no poids awa te na kolo ba depuis nga kota les stars de Géry so to benga ba invité c'est rose à 3 fois et puis ba invité to benga na ba to solana bango ba to solana bango te to bengo te et puis ba o pe ba benga biso na ba film na bango te biso za biso na biso ma barando te eza nini to ra na bo kese ni moko boye so zo sala musala kitoko te donc to coopérer na te biso to coopérer mingi na bato ba sala musala kitoko muto sa musala kitoko te bo coopérer na bo aider pas ko musala bien comme monokoti yo monongo te comme monoko bosa na peke no po mo ki ngati tinda izaka makasi na biso ba artiste bosa na ka soki lelo
na komi lelo boye eza groupe oyo bato basalenga ke leona sala boye leo comme exemple na kopisa Fâché Kalombo auti les stars de Géry Fâché Kalombo yebana les stars de Géry mais tellement que lelo a komi Fâché Kalombo a komi lelo boye à l'équipe na émission boye romo boye Géry Matondo mutapesa ikombo ya Congo yozo ba mona Fâché nabi Fâché azali collègue nanga avant comme président azali collègue nanga mais nabi so mambasi olo mamoto mona ngona mama musique mais awa pe comment bangisa te eza question bangisa te Fâché Kalombo azali collègue nanga yi avant comme président azali collègue nanga respecter attaque président azali collègue nanga azali collègue nanga Fâché azali collègue nanga to ine groupe moko siko yo ebetela ngali sola Fâché ngana na kobetoli sola Fâché normal lelo yo tanga longwe to ebse no po biso to mo sala ba to président na biso mo sala biso ba groupe président mo sala biso ba groupe mutali boso sala le groupe azali Fâché Kalombo apesa kombo ya groupe ne Congo Art lelo pe bato ba évoluer ndi bo mona lelo Congo Art zo évoluer mais suka na mo boya sous les stars de Géry mo boya Géry non kombo na Congo Art mutapesa été mais conscience na yebi que non Géry mutapesa kombo na lelo to yo sous Arsenal asasi Arsenal groupe Congo Art créature comme groupe ya masanango ba uto bimse kala mingi Arsenal moyengo bino bozo bimisa mtune mtalongo te alongo te azana kata groupe to salele groupe c'est les groupes ndeni SNang to salele les plus beaux du groupe to salele groupe azali na ye to zana ye pe na filimo to so banda après la mort romona ye. Je disais que film marqué black and white. Film marqué black and white. Oui, marqué le sous ma casque leka noir et blanc wana et ça sauté. Donc film wana ya moni mutela biso ba production ebelé tokena matadi tokena ba boma tokena ba braza tokena ba point noir tokena ba gabon tokena ba luanda pour na film wana sauté. Et puis batebele ba solsa filma po ba sombango ne place nga na zora mbongo garantie au footela roi linona koma ko footela eza pour na pièce wana. Voilà général si c'est aujourd'hui au comment indépendant sur le plan financier pour na pièce wana. Je disais monde nabino monde ya biso non surtout ba ta TV ça montre trop compliqué. Ba relation nini bo gardara na ba président ba groupe mususu surtout président Géry Matondo. Ba relation ni azana na ba groupe na ba président parce que non a déjà mbilinga Fâché Kalombo zo simbate bobo manoka zo simbate ba relation ni ya bien azana na ba bon yé ba relation ni mingi za so lingo mona ye pena ki azana entourage ba artiste comédien mingi azala ninga na président Caleb président Bodo Rockman président Masumu ba vieux yazala na ba Isil Pechanga ba Sila bato yazala na bon souvent o yazala na bon terme bango na po ya pesa bon respect ba on peut pas pesa respect bon na yiti so na rolo bazana bon terme mais ko solande ya solana ba vie wana ne surtout ntangi ba kombo wana nde pena ezala na ngo pena te est-ce que vous avez une association ya ngango au président Masumu ando diriger président Géry pas en akati azali moi les arna ba artiste nyonso za moi communauté moi ya bien pona lisange za kitoko mendeni ya za batu mswa sola kas par rapport à respect so bien respecter bon on peut respecter Tarik ceux qui ont bien respecter on peut respecter respect da réciproque tant yo pesa respect ngape na zong selio tant na zo pesa respect yo zong sena respect na ngate sko monte que to simba donc c'est mieux que vous dire tous là na 100 mètres tous en absolu 100 mètres pour comme maté te ba betene ba gauche droite te tous à 100 mètres na kata groupe na monde bo évoluer ka relation yo za ona ba ndeko na yo ya groupe moko et moi pe ki esprit za 12 bo beta ici comme mais moi face te nga presque na groupe na biso tous na biso même moral hein tu rappelles même moi tu te te bon le roi baza ba ancien ba kamara na ba ancien bon le roi baza ba ancien ba kamara na ba ancien te biso ezaka soko ye au pesi makambu na yo et biso mo to confie te ne abo e prise ye ou première répétition mais tout le monde dit ça va donc na film ça nini kotsai
biso zalaka bon nga pena surtout pour nga Cissé général pena baya ebele na bo balongwa na bo to sikana na bango nazala na ranki na ta na mutu moko te baya tout balongwa les stars na ranki na mutu moko te na ranki na mutu moko te po bayeke non Cissé général a garçon moko boye asolaka ne kitoko na mutu tu siko mabena ngazaka ni soko yelinga na oyelinga ba 6e sens nga pe nga muta ba 6e sens soko yelinga na 12 nga pe na ke na 12 po les stars za makila wenge soko ye 12 ozo ngope soko ye pe to ke na biso boye ndenge yo lingi nga pe na memelo ka ndenge yo kolingela. Voilà, merci beaucoup, Cissé Général. Vraiment, j'ai dit un grand merci à tous les fans, Il y a Emergence One Télévision. Nous sommes arrivés presque petit à petit à la fin de notre émission. Là, j'ai dit un grand merci à Mondoï depuis Istanbul, Tariq Makassanda, Moninga Betty qui est là depuis Paris, à mon vieux, Papi Sapo, chef de ville, Petit Nogou Vazali. Donc, plein de bonnes choses à toi. On est ensemble. À Aimé Kodia. Bienvenue au Signol, les mannequins de Lyon. Olela qui est là, plein de bonnes choses à toi. Matt Bakaki, super mec de Paris. Matt Bakaki, super mec de Paris. À toi, Aristote Konda, nous, mon ami personnel. Nous tapons ça, Makambo. Aristote Kolo. Si c'est petit à petit, on a souka émission Nabiso. Programme, projet, il y a mouvement, les stars de gérer, c'est comment vous répétez. Wapi, si vous avez besoin de joindre Bino, mais surtout, tu donnes ça. Les stars de Géry, tu répètes na biso na Kasavubu, na Prince et na Kasavubu, tu répètes na Kasavubu, na direction Birmanie, na Asosa. Birmanie Asosa na 4 salles de fête mo ezala wana, tu place biso répète lundi na mercredi. Donc lundi, mercredi de 12 de tu bana répétition 10h 18h to 4 répétitions. Ouais. Pour la bateau bazalaka na posa bapesa biso ba conseil ba remarque et ça la biso bien toyebi ke biso ba artiste to na biso mo lolenge moko boy mais to rapé na bato ba bureau na biso to la na bango nese bureau na na tambo na petit na Tesco wana pena bureau na pena numéro 100 pena ndeye wana yem ta sala moi ba conseil na ye sala moi bete si c'est faut sala boete si c'est faut lo ba boy faut sala boy donc petit na Tesco na tambo na ye Gérard Odi, on peut battre conseil, on a conseil na bango Platini et Zifuki, bango pena battre ça là que non, si c'est général, azala pena na tout droit. Na minute au pièce ni bozo lekisa. Auto bani déjà préparation ya pièce na biso après la mort. Après la mort. Jouer bien na carte. Obi? Rejouer. Au lobby? Ma question est rejouer. Si c'est général. Tout le monde si c'est tout est-ce qu'au général. Nakata les stars de Géry 5 ans. Ma question est simple. Mais na bien. Oui. Na éviter tala omoni biso ba oto lobaka les jours yoko si c'est général à Longwe. Kota exporter na okena groupe ya nani ya Mambweni to na okena groupe André T. Si c'est général sera Longwe a sali groupe na a comme président ya groupe na ye. Ngala sanga après la mort. Si c'est général sanga. Ça est filmé tout tourner en soutien. Groupe a battu tourner te boza. Na mo a dire le bana groupe wana. Et ça groupe na ngate mais na ça travailler ya groupe wana ça artiste ya groupe wana. Et pas nani. Pour nga mo dia na 12. Voilà, si c'est quelques salutations puis bambote na bato balandi biso. Nous sommes en direct sur Emergence One Télévision. Moi bambote puis message à malamu talakaka. On est bité par des problèmes qui ont dérangé le monde entier. Il y a coronavirus, couvre-feu. En tant qu'artiste, au passé, message, il y a paix qui te reprit quelques salutations. Message clé dans la peine merci vraiment. Nanzambe o abatté les biso. Tout ça en 2020, mon bimbati, n'engue silé les biso. Et les biso sous na 2021, tout ça en état. Ou que non, tu retrouves sous batuté. Pour te perdre des bandes de belé, bandes de belé baza souté, batu musuto bana be to bano liana bango, to perdre des bango, mais biso bato to tikali, Nzambe vraiment bateli biso, asungi biso les tout ça sous la bonne état, to mo na suna bande ko yo, tout ça na bango, donc message clé na kopesa na batu ndeka ya ngwara.
donc nzambe abateli biso merci vraiment pour nzambe abateli biso na état où tout ça qui na bambo te belé na kopesa kaka ye pena na za fona longwa linette eza streetir nzambe apesinga lelo oya koloba oya interpréter na ndenge na ye aloba na ye ouais na ba commentaire c'est ça que moi j'aime surtout ba commentaire yango ne penanga alingara yango ne penanga na lingara na opesa pe numéro na nga na opesa pe adresse na nga Facebook na ba commentaire na place que bo commenter pa na boye mama na pa na nga moko bo take na nga moko bambo te be na opesa na dali ya manzombi ye de so na zo boa ka na longwa linette dala manzombi depuis Canada yo pena so na zo boa ka na longwa la maneti ye mta so na bike no na pesa $100 na facilité 200 na facilité dala manzombi depuis Canada sans yo mon boulot toye na masa na nga papa lianzi depuis France na bossa nyote masa na ngai to sala rande to konaki to sala rande to konaki ouais 2 ans déjà 3e année yango na France depuis akenda donc ba moté belé na Olga Masidi ba moté belé na masa na ngai ingénieur Hardy na Canada bino bato na boaki bino te pe o mikolo na pe na kanali ngabwa bata potote bao na boaki nde bango nde ba sola nanga leo na boaki bango te seke ba sola na bona ngati ba luka siko ba ranger pour na toko mo sola siko nde to zala ina bango. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup fidèles internautes, c'était un na adresse nanga soza poso o le belanga mabe o pesa un remarque na plus 243 code amour ya Wuli Moucheni 89 740 92 26 plus 243 code amour ya Wuli Moucheni 89 740 92 26 wana numéro na pesi numéro na WhatsApp remarque pour na Facebook au komika Sisengolo général Sisengolo général wana ozanga moko sur Facebook au finginga au pesinga ba félicitations au pesinga ba remarque et ça nga bien merci. Voilà, merci beaucoup chers amis, chers abonnés à Emergence One Télévision. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir si nombreux Botalibiso. J'étais avec Général Cissé, l'un des artistes évoluant au sein du groupe Les Stars de Jerry Matondo. Là, j'ai dit un grand merci à tout le monde Balanda Kinga, à mon vieux Roli Choura depuis Grèce et puis à Viali Kondaï, Mat Bakaki, le super mec de Paris, Tariq Makassanda Mondoï, Betty Kiala, Carlos et José et Sandro Ntumba depuis Londres. Plein de bonnes choses à vous. Et puis le couple Fouloumé, c'est-à-dire Eric et Igor Fouloumé. Plein de bonnes choses à vous depuis Australie, les pays où les kangourous, Bazalaka. Plein de bonnes choses à vous. Je dis également un grand merci à mon invité Cissé pour disponibiliser ton pour Nabiso vraiment. Restez toujours branchés sur Emergence One Télévision pour ne rien manquer. L'architecte Eric Tamba, Moninga ya Julio Tamba, le revendeur Moutate Kami Tukaya Solo. Venanga, plein de bonnes choses à toi. Merci. Natango bakoko babisu bazalaka na serre. Emergence One TV atu elenga bandeko. Okoyoka pe ko sentir ba voix mo bini balé, Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awawa, et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bandoyoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sandisa ba Congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, pensant avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.